sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs, fidèles internautes, chers téléspectateurs. Nous sommes sur Congo Suisse Télévision, une télévision mondiale. Partout dans le monde entier, vous êtes en train de nous suivre, vraiment bien aimés. Dans le Seigneur, que les bons dieux vous bénissent. Je sais que non, vraiment, vous êtes branchés, scotchés. Je vous demanderai de vous abonner massivement dans votre chaîne Congo Suisse Télévision. On dit reculer pour mieux sauter. Vous avez compris que non, à un certain temps, Congo Suisse Télévision, c'est là qui moi recule. Et maintenant, nous sommes revenus avec puissance. Nous sommes revenus avec puissance de l'Éternel et avec force. Et aujourd'hui, je vous dis qu'il y a à boire et à manger dans cette émission qu'on appelle Kairos. Cette émission est intitulée Kairos. Dans cette émission, il y a vraiment beaucoup de surprises. Si vous attendez une belle musique, ça montre déjà la présence de l'Éternel. Et dans cette émission, je ne serai pas seul, mesdames et messieurs. Je serai accompagné d'un prophète de l'Éternel et avec beaucoup de personnes. Et dans cette émission, mesdames et messieurs, tokokumisa nzambe tokoyoka liloba na nzambe et tokoyembela nzambe na ndenge kaka balobake no Dawidi kutu ayembela nzambe et pourquoi pas biso toyembela nzambe. Il est avec moi déjà avec son équipe. Il s'appelle les prophètes Bienvenue Jikanji. Il est le prophète de l'église Cité de vrais adorateurs. Avec lui, par rapport à temps, épidémie, balo de la fin. Batbazolo ba mutuna mutaza ko interpréter makambo selon ye ozomona na mokili. Et na mosala nzambe lelo to ko mekampe mais ko mettre le point sur le i to yeba wa pinza mazali ko mema biso. Et pour ne pas beaucoup parler, je me reviens déjà vous présenter mon invité d'aujourd'hui et il va se présenter, il va dire nini ameme libana na nzambe lelo, nini aelibana na nzambe lelo à travers cette émission. Monsieur Nzambe, bonjour. Bonjour papa Nzamba Pambola yo. Merci à Pambola Peyo. Merci beaucoup pour la parole au Pessinga. Na sepeli susuko Pambola bana na Nzambe na temps oyo. Exactement moko très précis et temps moko convenable. Oui. C'est pour cela intervention il y a Kairos et Yepo et puis ça va tout kimia na mité mapé et prévenir bato makambo oyo zoya. Merci et puis ça va tout kimia. Et là, comment directement, Moussa Nzambe, n'a pas ni ba question té, mais là comment boyika kabat bola na biso de batuni mais Kairos yango ezanini avant to kota pena na mozino émission na biso Kairos ezanini. Bon téléspectateurs, merci beaucoup et sika bozo la ndanga na ba Zurich, France, Belgique. Et ya mo tuya eza été Kairos eza momoko uti na ba grec. Alors, et l'accent en français, c'est le temps convenable de Dieu. Cela veut dire quoi? L'Éternel a ses réserves. Azana ba réserve naie. Alors, ba réserve ngo sikasiko ba komo bima moko na moko. Et de temps à autre, l'Éternel me disait, il va commencer à rabaisser les grands baobabs, ce qui ne marche pas trop bien, et à élever les petits baobabs. C'est pour cela, le temps où que j'attendais, où on n'était pas pressé, ou bien on était pressé, mais l'Éternel a permis que ce temps, que ça soit le temps convenable. Mais l'autre temps, c'était, il avait commencé à nous tailler pour que nous puissions donner le miel et le goût dans le monde. Merci beaucoup. Nabi Kena, vous avez vraiment belé. Voilà. Vous avez pensé belé, vous avez sepé la Kena. Ah, Moussa Nzambe, Sakola, Lobato Yoka. Mais na liboso ya lilobanyoso, liboso ya likamonyoso. Vous avez Kena libondeli et ça la ramalamu de façon Kena et fongola. Moussa Nzambe, avec votre permission, je vous demanderai ensemble na téléspectateurs au même abisson na lo sambo pour benga vraiment présence Nzambe na kati émission oyo simana yango soki to zongi ni na pesi surprise on annoncaki na bana Nzambe au bolanda biso. Zamba Pambola esika oza ozwami na osepela okangami sunayo na kati intimité o makasi tozokota na mwa morceau tozobimisa. Et puis elongo na ba chanter ozana malamu mingi tant nazo loba nazo bondela mutu moko aza scotché même na Belgique akangami soit simba mobali na ya simba mwasi na ya simba famille na ye pe asimba libota na ye mobimba esikoza okokangami so kozala bien pona ko zala concentré zambe na bomoi le Dieu le tout puissant le véritable l'unique le seul. Les dieux de tous les esprits visibles et invisibles. Nzambe oyo azo kabola azo tia prince na mai et puis akangi mai.
lola zala kofungwama na temps oyo armée céleste bundela biso tout combat visible qu'invisible bange na bazala tout autour pe bazala partage na biso ologie l'ange de l'Éternel les anges de l'Éternel campent tout autour de tous ceux qui les craignent to eli susu na temps oyo nalingi moto moko aloba ete Zambe ozana ngai esika yo zwami mon bien-aimé nazo déclarer pe nazo sala ouverture yo maladie moko te ko zwayo soko landi biso en intégrité pauvreté moko te ego vanda à cause de l'alliance ngana sala na Nzambe Nzambe mission ekende partout au monde peut affecter peut échanger bato na kombo na nguya Yesu Kristo lola zala kofungwama pona Kairos pe pona Congo Suisse TV na kombo na nguya Yesu Kristo maloba nyonso toloba ezala scellé par le Saint-Esprit et puis ezala conduit par le Saint-Esprit comme véritable conducteur au nom puissant de Jésus tolebi bongo amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Tobeti Mama Boko. Voilà. Vraiment, merci. Merci. Il a ici déjà présence dans Nzambe, Sengo, na Batnyo Soazola Nabiso. Prophète Nabanza, émission Nabiso Bandi. Kairos Pene Amukona Lele Bandi. J'espère que c'est le premier numéro. Toko Senga Penza na Batu. Oyo bino bolanda Kaliloba Nzambe. Oh pena nous bolanda liloba na Nzambe te bo s'abonner massivement na kati ya Congo Suisse Télévision parce que makamama lamu yango yo bolukaki yango yo. Mais pasteur, par rapport à temps oyo et coïncider na kombo ya émission na biso. Na ebiteza conception mo déjà banda déjà kala ou bien par rapport à temps donc concevoir peut-être kombo ya émission oyo. Merci papa. Conception émission ezala déjà. Voilà. Et yekate pour na temps oyo. Ezala déjà mais et banda qui cause la temps ya yango. Voilà. Yango moni comme mission là ici laisser le temps convenable de Dieu. Voilà. Donc nazolo bela na mutu moko l'émission était déjà conçue, ça fait longtemps et révélée même. Mais et bando luka temps yango nzamba ndo luka temps yango ko pistonner Kairos. Voilà. Donc c'est le temps convenable comme le dit en français. Kairos, c'est le temps convenable. Donc, moment déjà Zalaka conçu et puis moment déjà ça a révélé, mais ça attendait le moment opportun qui est le moment convenable qu'on est ici maintenant. Donc, il y a un Kairos, il y a des bonnes choses et puis des révélations qui sont cachées, ça va se dévoiler et vous serez bénis. Voilà, merci beaucoup. Vous avez compris, on est à Malobaya, Monsel Nzambe. Je remercie infiniment le premier citoyen de la chaîne Congo Suisse Télévision. Il s'appelle Maître John. Merci infiniment. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à notre superviseur de tout le temps de chaque jour. Il s'appelle Papi Le Congo, notre superviseur. Infiniment merci à vous. Merci à toutes les personnes qui nous suivent partout. Paul Ventour et de Bundes, vraiment trop bien. Dada Maingli, Tour d'Europe, Balobi. Bon, ça a toujours scotché, branché. Bon, vous allez vraiment discuter par rapport à l'émission. Oh, Monsel Nzambe. D'être au quotidien dans la émission boy n'habiter parce que on a biso ba kompena na soif to banana na koyoka no liloba to banana moi loyembo n'habiter au préféré to banana ndenge nini non sepela toyoka moi loyembo moi moke moi ba morceau voilà et au sunga biso po tokende na kokota na mozindo pena liloba Nzambe. Merci mon réalisateur Okusunga biso par rapport à l'oyembo na habité sur fongama on est allé musala na yo to ko banda pas de problème ngasa likamute hein to bana biso.
vraiment, merci. Nzamba sana bo moi. Na biso bato na plateau, na bato bolanda biso na ba métro, bato bolanda biso na ba bureau, bolanda biso na ba téléphone na bango, bolanda biso partout, bolanda biso na dans na ba ndenge nyonso. Ba ko tu mets na présence na nkolo. Prophète, est-ce que au sentir nini pendant que tu osambela nzamba lobi nini? Kola za au contrôle. Na ma situation nyonso, même awa, même dans le monde mobimba, même na Zurich, même na Bruxelles. Mais na lingi oyebisa mutu moko on kola azo souffler na minute et que il est au contrôle de toutes choses. Voilà. Toute épidémie, toute maladie, azo au contrôle nango. S'appuyer car na kombo na e esili au mona maladie no so que c'était. Là, esa révélation ebisinga na ebisa partout au monde. Et taisez-vous. Ne vous appuyez pas par les médecins, mais appuyez-vous. Ne vous appuyez pas au vaccin, mais appuyez-vous avec les noms de l'Éternel. C'est ça qu'il est en train de me dire tout de suite et maintenant. C'est un message fraîche venant du ciel. Merci beaucoup. Moussa Nzambe, Kobang ezali. Nakosenga merci ndeko na ngai okozongela sima. Kobang ezali. Na biso bato na Congo. Na bato bazana mokili mobimba. Kobanga ezali balobi maladi o ezoboma. Balobi makambo ezosalema ebele tokomona ba signe ebele. Et na ebité na makambo nyonso. Nga na sana appui nanga. Yo mtola na biso sana appui na yo. Na ebité quel est ton appui? Et ça thème na biso mkola lelo mosana Nzambe. Na makambo nyonso o tozomona oyo. Esengeli tozana appui nini? Ponga na ebi appui nanga. Parce que c'est là Nzambe et c'est tout ça n'a appui nini. Sans plus tarder, na koki koloba boye pour ma camonionso et lobamaka pesa la qui inspiré mais à la na d'écriture oyo et signifia kango. Voilà. Na sepela ki koyoka peto tanga mo écriture ango et sunga biso et puis to yé babatu baye bana monde appui oyo kozala nango eza moboko ya libela na libela eza nini na préféra ki to tanga mo morceau biblique et ko sunga biso soki et kozala na permission na yo. Donc pendant tout ce temps ma komi pe lobi na biso to s'appuyer pe ne loko monboy et permettre biso pe que no to s'appuyer na mutu soit na liloba monboy ma komi ezali. Oui, na ma komi ezali. Ma communion a pena eza pena oyo parole inspirée par le Saint-Esprit de Genèse Apocalypse. Mais ils ont un livre mususu, ils sont inspirés par Saint-Esprit dans morceau et puis partie mususu ils sont inspirés. Ma communion a sur yangom te kopé sa biso fondement pour tous en ro bangate. Au moni ko banga o biso nyos to zanango soit batu bazanango parce que nga ko banga eza pena wakasité parce que na yebi l'Éternel au-dessus de toutes choses. Il connaît toutes choses avant que toutes choses puissent venir. Ayebi yango déjà. Donc alors ngai na lingaki tout s'appuyer dans la parole ensemble parce que c'est dans la parole de Dieu que tout s'épuise. Et c'est un meilleur livre plus que même dictionnaire. Merci beaucoup, prophète. Comme ça, je vous donne un peu du temps. On met un peu qu'on révèle biso. Peut-être tout ça qui ignorant par rapport à l'écriture wana. On met un peu qu'on bisa biso. Et c'est tout ça ni na ba moment ya bouna puis sur moi temps. Voilà. Zamba pambola biso. Yom tozo landanga ikuna na katia Bruxelles. Voilà tant prophétique et tant révélatif yangoyo na lingaki to kende pena ebele makasi mbangu mbangu te na pamboli papa John esika zali n'est-ce so apesi biso pe maman Micheline avant to tanga parole en Nzambe pour sunga biso toyeba quel est ton appui na kati ya morceau pas soit na kati ya temps prophétique. To senga lecteur moko atangi la biso Bible na livre ya Psaume verset 20 chapitre 20 plutôt verset 7 à 8. Soki akotanga ngo ekozala mwa malamu mingi pe toyoka oyo ezali moboko na biso otokoki ko s'appuyer pe fondement na biso kozala wapi et kozala malamu mingi lecteur atangi la biso na Psaume chapitre 20 verset 7 à 8. Psaume chapitre 20 le verset 7 à 8. J'ai lu la parole de Dieu. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exauce de cieux, de sa sainte demeure par le secours de sa puissance de la droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Conduite ya mais c'est le Saint-Esprit. Ko finga Nzambe te. Nazoyebisa yo
Chaque alliance a une particularité. Alliance Oyo, na quatre églises CVA cité des vrais adorateurs. Mais ministère Yangwana Balobi, BGS Ministry. Ce qui oye na BGS Ministry aux ADCT, Kofinga Nzambete, Koza PPT na Congo Suisse TV, Okomona, Opamboma. Alors, tant Oyo, exactement, il y a Koyoksa Nzambe. Soit Kofinga Nzambe te eza batamo ozala zongisa conscience pe sous conscience na yo oyebisa Nzambe naza na posa basala Nzambe ba conduire biso mais to finga bango te ka to pesa bango opportunité parce que bo pesa rapé ba musu opportunité nous sommes là mais kolingate ozala na guerre na Nzambe Nzamba pambola. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci. Nous assure que non, vous aussi une émission n'engagez pas kende. Mais prophète Obi que tous a peine obligé, Yakobo maman matière. Parce que Zaka a premier numéro, bah numéro ça tellement belé. Les autres soulevé kaka thème mon ko ezalika que non. Quel est ton appui? Appui na yo ezali nani tope nini yango to lobaki lelo et boyo ki déjà mosala Nzambe apesa ki moi quelques versets bibliques et puis ameka ki pe un peu ko pesa ba explication pe ba mituna oyo bino botuna ka chaque fois dona konde soko yami mosala Nzambe moko sala ka effort tuna ka ba question oh parce que baza tellement belé oh ayakabo mais vous comprendre que non toute alliance n'est pas option lobani que non alliance toute alliance n'est pas donc elingo loba boyi alliance yo sala na Nzambe eza yangati oko sala alliance moko mais kanango baby siango mais muto parfois ngana sala alliance mais na tambola na conformité et puis na sa fidèle na likamna yebisa Nzambe no décevoir yo. Merci beaucoup. Donc comme il pense na suka émission na biso, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment na biso bolanda ki biso babina globe terrestre, c'est-à-dire que non na mokili mobimba partout na ba pays nyonso bolanda ki biso na pisi bino. Merci makasi infiniment, merci na bino. Et merci na batu nyonso bazali ba partenaire, merci na ba abonné soko s'abonner na noter, s'abonner lisusu na chaîne Oyo Congo Suisse Télévision, ba lobi toye lisusu avec force, avec force. Ba émission bo monde ngoni nulle part seulement na kasa Congo Suisse Télévision. Merci na maître John, infiniment merci na papi le Congo superviseur na biso, merci infiniment Moussa Nzambe to komi na soka émission na biso par rapport à mamuso doti koloba awa na mukuse bana Nzambe ba ko retenir nini pour na mukolo na lelo pour l'émission Oyo. Voilà, comme conclut, voilà. Et la foi en Christ. Foi et on est permettre aux anakobanga te. Tozo déplacer na kobanga yango moni foi et kimi biso toza mosika. Moboko fondement ezali la foi. La foi vient à ce qu'on attend. Voilà. Ce qu'on attend via la parole de Dieu. C'est que ce qu'on yokite, moi oza na kondima. Ba te belé même na ba poto baza na poso ba yoka liloba Nzambe. Ce que ce ba yoki yango pe baza révélé puis to pesi ba directive ba oza suna ko banga ti. Na zo yebisa mutu moko oza partout dans le monde. Longola ko banga. Poser fondement na comme foi. Foi ezalaka poser à l'aide ya koyoka liloba ya Nzambe. Voilà. Alors, tika na conclu na ngana oyebisaka batu boye. Tika la na appui comme Jésus-Christ de Nazareth. Yem ta la véritable appui. Tango tika li na ye au mona ato lobi esika kombo Yesu eza kombo mo misi so ganga Jésus mon ténèbre pakata mbangu pe ezala bouleversé. Zala na ya Yesu na koyoka liloba Nzambe pe ba orientation yo ba biso yo ba sali ba pesi. Mais pour na kosukisa papa, voilà. Papa na dona, il faut na lobata moi na remercier ko sala na ebité soki et ça déjà tout ça ce que boy à vous remercier besa pena na malembe penza parce que ba loba me dona konde ozolo baka botika pesa na pe numéro na bina ebi kena ko pesa numéro na ebi na ko pesa numéro pesa na numéro pena malembe après ça ko pesa numéro ou puis moi quelques remerciements na bato basunga kayo et puis na ebi ce qu'on est trop aussi ça parce que na souka il faut ça la rama surprise moi na bato ba na biso surprise pour na bango ezali OK. Nzamba pambola biso na numéro na lingi o zwa stylo zwa bik na stylo na yo. Voilà. WhatsApp o ko atteindre nga ezali plus 243 85 41 10 762 na bandele lisusu plus 243 85 41 10 762 numéro musoko zwa biso me wana za WhatsApp te localement plus 243 97 60 75 480 la bandeli de Soussou plus 243 97 soit 80 17 dans d'autres termes 60 75 ou bien 75 480
80. Merci. Ça peut directement adresse c'est Sikali et Sika église Zali et puis ça adresse puis ça avenue puis ça commune et ko servir pe na bato oyo ba ko appeler na posa ba ya ko mona pe na miso basi mba pe mosali na Nzambe. Voilà. Ozana ndeko partout par-ci par-là aux États-Unis. Adresse Nabiso, église Cité des vrais adorateurs en sigle CVA. Tozana Chikapa numéro 13. Avenue Chikapa numéro 13. Quartier Lodja. Voilà. Quartier Lodja, commune de Kassavubu. Ah, ok. Avenue Chikapa numéro 13. Quartier Lodja. Commune de Kassavubu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Justement, bah, remerciement au lobby. Comme ça, tout ça, tout ça, moi, j'ai mon boy. Et puis, ça, comme remerciement, si ça va rapidement, pour tout ça, moi, j'ai mon boy. Na pamboli bana CVA nyo sesika bazali cité des vrais adorateurs nzamba bishima boyebi nzambe aza au contrôle na makamno so bangate malgré bakangi biso mais bakangi biso pona ko prévenir mais bakangi nzambe te biso to tambola et puis tozo partager liloba nzambe na pamboli Augustine mère des mères siko za nzamba pambola yo papa Crispin nzamba pambola yo et puis maman Dorothée na pamboli bana CVA mobimba et puis le bébé le plus beau et le plus mon bébé welcome Gikanji Sumbula adorable alors nzamba pambola pe maman na pamboli maman Ania Azawana na moni maman Magui et puis maman Sélé pe la sœur Priska et tous les chantres Cynthia et tous les autres et Lauriane to mekembe to kobima na biso na loyembo parce que to kotaki na prière et to bima siko na loyembo ko sapena kitoko makasi prophète voilà. Salanga ba bien, Zambalola, Sala papi, cordon papi ba bien, oh, Salanga ba.